mais oyo akutu sala wana même si mo kimbango alamuki avandi wana akoyebisa na mona osu na église nanga te babia manike na to lamsa babia comme yo babia olingo kufa te olingo zonga la mukili na to lamsa babia autant makambo ba ese makambo quelle raison na mona satan congolais yo pende osu momi moko bosali oye nango wana obandi ko beta e film ozo ba pe yo babia c'est non respect des morts na kombo na Yesu babia na to lamsa babia wa babia ndonga yo lingo kufa te na to lamsa yo na kufa malamu parce que cérémonie na sali mi nyoma na ko ne suma émission te parce que oyo eza molimo mba ona sali Miguel il se prend pour victime. On est yoana. Pourquoi ni magaba beta babia film na plateau na plateau na so za mutu malamu. Prince babia papa na yo na la musiela c'est ça ko boma bien finir la kingo. C'est bien. Tango bana babia ba mona prince ta monde wana. Je sais pas. Je sais pas. Na bana mususu ya moi si jo ataka monde wana ba olobande na mutu akufa. Hein? Tala niveau mutema mabe ya mukili. Tala camionnette mbola. Babia salie nini yebisanga mutu akufa na ye mutu akufa basala zuwa na ete soka akufi match sili afimbo babia ndonga yo koto zana bomu malamu po topema malamu topema na kimia biso tola la suso ate mani kali ya kambo na komo na yo non respect eza na punition eza na malédiction. Ce qui bat sa président sur cortège et Bembezo le Ghana à Téléma. Allons on la chapeau. Soldat peut sa saluta. De l'émission Babel en pilote. Babel l'émission. Tu confie là maman. Tu confie là bandeko. Tu confie là basena kimpuniawa. Tu vas dans calme. Yo babia. Ozanani. Manikali la kumbongwa. Maman camionnette mbola zolela. Soka tali vidéo oyo abi moi na bena na zo eskri za zo eta 9 mois libumu. 9 mois pena. Yo na finir la kingo. Il a fait prendre babia na kena yo babia na kena yo babia et puis ba pona ke son zo to musée ka so tsabo mbeta mo bon tota so ko yela. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui me suivez au travers de cette vidéo. Je suis votre serviteur, le docteur Jacques Malouma. Je vous invite ici à Paris. Oui, on est à Paris, vous voyez la tour Eiffel est juste derrière moi. Je vous invite à la 8e méga conférence des femmes affranchies ici à Paris. Ça va être une conférence historique exceptionnelle où nous allons vivre la gloire de Dieu se manifester comme nous l'avons vécu dans le passé, où beaucoup de gens ont été visités par Dieu, touchés, guéris, délivrés. Alors cette fois-ci, le rendez-vous, c'est du 18 octobre au 20 octobre à la salle Le Millénaire. Ça va être un cadre magnifique. Vous allez aimer et nous avons mis le paquet. Nous avons des invités spéciaux pour vous et vous allez découvrir au travers des affiches et des annonces que nous allons faire futurement. Je vous invite donc partout où vous êtes, ici en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Venez nombreux. Et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est votre rendez-vous avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, un temps historique qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, je vous attends. À très bientôt, shalom. Ekompase na ngai na ye pai na yo papa na ngai kolo nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe na ngai Nzambe na ngai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie Nzambe na ngai papa na ngai papa yondoke. Grande causerie, votre mission de valeur, votre mission au bolinga mingi kolanda par rapport à ce sujet na yango. Émission na bino présentara bino souvent babilo ko izalaka
pour éveiller très surtout conscience Yabatou. Mesdames et messieurs, je vous salue. Bonsoir, bonjour. D'ailleurs, salutations nanga iko dépendre nangonga oyo mutu na mutu akolande la biso. Vous allez nous suivre depuis l'Europe, l'Amérique, l'Asie et puis ici en Afrique, partout vous allez nous suivre. Nous sommes les Congolais de la République démocratique du Congo. Précisément, nous sommes des Kinois à Kinshasa. Je veux dire une chose, na batunyo so ba na biso na communauté na biso ya Congo. Que sans peut-être que ça attaquer à une seule personne, mais nazali ko en généralisé, que apparemment l'homme congolais n'est plus normal. C'est comme si bon moto, il y a moto. Nakati ya congolais ezali ko zala susute et si là ou bien esili. Et ça na acte moko outi ko passé dernièrement et outi ko passé na chaîne ya télévision il y a un congolais ou il y a un congolais et acte wana na moni esika peut-être batu ya mwanya batu ya mayele esika peut-être ba meki un peu ko condamner ba genre ya ba acte wana. Et je me rappelle à l'époque nakala soki muta kie poto c'est kaza muta mayele nakala donc soki muta komi anyatika makolone boy pas na France en tout cas za muta mayele. Mais excusez-moi, la plupart ya bande konyoso ba kie poto na ba mikolo moi mingi boye deti bango nyonso baza ba zoba. Excusez-moi pour ce terme. Ouais bi rare na mononanga. Neti vraiment baza na ba mayela bo mototé. Parce que on n'arrive plus à comprendre. Batou, ba Congolais, to commandenge nini. Nyonso wana c'est pourquoi. Parce que comme dans le 21e siècle, nous sommes le seul pays où on va vivre dans le 21e siècle. Nous ne sommes pas le seul pays. Et jusqu'à maintenant, et là quand on a le bela, on a dévoilé en côté. Dans son deuxième sujet. Ce qui est côté na chaîne tout info, bozongi si sous ba vidéo na nga ya kala. Moment oyo Laurent Sokoko ayaki a komi ko kangamana Koffi Olomide, j'avais fait une émission pour dénoncer, pour dire que dans un pays sérieux, batu lokola ba Laurent Sokoko nenga komi na Kinshasa boye, fala ki ba kangaye. Na moment o ba bebanaki na ba bokechu abimi na télévision soi-disant producteur ya Koffi Olomide soi-disant petit frère ya Koffi Olomide Koffi Phil soi-disant Laurent Sokoko et Kinshasa falaki ba kangaye après avoir ko bebisa ko boma culture ya mboka na biso na libanda parce que culture ya mboka na biso musique ya mboka na biso et comment qui sabotait Libanda à cause de cet homme, Laurent Sokoko. A financé de temps à autre, bah ennemi à Congo. A tinda même Bokechu a brûlé drapeau à Congo. Laurent Sokoko a tinda Bokechu a tumba drapeau à Congo actuel. Laurent Sokoko a tinda Bokechu a tumba drapeau à Congo actuel. Et Mutabongo a yepe na Congo, a yepe na Kinshasa. Akomi pe ko finga batu. Akomi ko finga ba fali, akomi ko finga batu nyonso. Mais batika ikara bonga salama kamunai. Aujourd'hui, où sommes-nous avec Laurent Sokoko? Et le bata Alain Pela comme musicien. Mbo ala kisi bizaleli na ye ou ala kisi bizaleli na ye. Azongi kara na mai. Entre Koffi Olomide et Félix Oisier quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Bino batuna maele. Un intellectuel comme Koffi Olomide, un intellectuel comme Félix Oisier quoi. Nini bo comprendre. Na ende bo comprendre kaka lelo que na batata mimba batongaka. Donc makamba ki songi ko tonga ezana ngoka ba mama bateka na ba mapa na ba kwante, mais na batambongo bato ba pe na ba mbongo batongaka. Alors lelo to considérer que maître Tchourambo ma grand songi alors. Est-ce qu'on peut dire ça que Maître Tchourambo ma grand songueur? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir encore une fois. Salut Bino, pour n'avis que vous êtes nombreux à nous suivre. Avec notre analyste d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'éclaircir les choses
par rapport aux quelques points oyo tozali ko beta masolo awa. Rendez quitte à mon ami. Dona Condé. Boni papa. L'intelligence et la sagesse. Kimia ezali na ngolo nzambe. Très bien. Oblige à chaque moment on manifestera toujours bola mo nzambe. Et on bola mo nzambe batumsu ba mona ngote yo mo ndo mona ngo. Non. Batumsu ba kanisa ki pona osela nzambe faut zaka na kati église. Église c'est ça quoi dojo. OK. So que na dojo te c'est comme ce que za makasi te mais mutumsu pa ko ba no memali bendele na simandaku. OK. Akene na basala sport azoko s'entraîner na épée. Très bien, très bien. Au moni église na biso lelo ce qui mutu à comprendre ça ne sert à rien au kenda église. Après on battre la kondima. Kondima na yo. Kondima va battre la ngo. So que ne place moko au mona ke ezoko affecter yo. Il faut bima pour sauver âme na yo. Mais ceux qui pensent qu'il ne peut église te kondima na yo on appelle comme faible parce que zo lesa yango te na go ka liloba. Lesa ngo lelo monde des asundenge za karaté dona. Tu as pas prédication na télé, tu as pas heure ou la prédication. Moi pas pasteur na biso. Le mal sont des pasteurs. Série oyo confirmé kota ki ba ko benga batu babala na matin na YouTube. Na YouTube. Mais ceux qui OK tant les gens na YouTube te, ceux qui église te obina la na te ba bi TVT. Faut s'appeler ce qu'on se punja penza donc on a kill kaka. Voilà. Pour l'intérêt peut-être offrande. Mais tant que comme que confinement, ba ko benga les autres soit direct, l'autre soit donc Nzambe soit comme Sombaga déjà méga. Nzambe soit comme ce qu'on a donc baza pas tout monde ba na position ti. Ba na position ti mon frère. Donc ceux qui likambo yeba mema likambo yeba mema. Ça va changer ta donc so ba moni ye koto ba ke koto. So ba moni kimi koto ba kimi koto. Très bien Ronde Kita, merci beaucoup. Alors, nous attendons notre premier sujet. Réalisation. Avant de dévoiler et là on a le banamuna na tikina nous bato bolanda biso bolanda moi extrait kaka. Il y a événement oyo, vidéo oyo, moi extrait kaka puis on se retrouve juste après. Babia manike na to lamsa babia comme yo babia lingo kufate lingo zonga la mukili na to lamsa babia na kombo na Yesu babia na to lamsa babia wa babia ndonga yo lingo kufate na to lamsa yo na okufa malamu po oyo nani babetaka bafimbu babia ndonga yo koto zana bomo malamu po topema malamu topema la kimia biso tola la suso ate mani kali akambo na komo na yo ndenge zawa babia beta bien makolo okufa bien pour de l'imiso babia na mokilo te babia lembisi biso to kufila ba mama to kufila ba ndeko to kufila ba wasenga kimpuni awa to vana calme yo babia ozanani mani kali la kombongwa babia lelo babia alobi na yo babia ero babia ngai na zo boma yo awa comme yo babike soki babomi basali yo bo héritier na zo zela mani ko ya babia yo prince babia papa no yo na la musiena c'est na zo boma e bien finir la kingo c'est bien babia pour alam komona alam kali souté na bloquer na kanga e bien parce que manike babia ndonga Choko nazo kanga kombone sili e koloba lisute na libanda wata sansela na ye yo ngobi sansela wata babia Choko manike moni yeyo awa yeyo babia ninga za na bomi epo o babia ala mukaka la mukana talo babia manike ka lisusu c'est bon babia parce que le babia avec ici babia yo osaka na mulimo batu parce que cérémonie on a sali migenyema na ko bien sur émission té parce que oyo eza mulimo mba on a sali babia Choko yo na fumu la kingo yo na ko tango babia na kena yo babia Wana bauti kotala ezali chaîne il y a un Congolais qui s'appelle Migenyema confrère na pesi yo mbote ayamba ki pe kaka moko ya ba Congolais kulutu na ngai to benga na à tout moment camionnette mbola
oyo aye na symbole ya ebembe ya moko ya ba congolais moko ya ba musicien ya mboka oyo akufa ayebi alobi amemi na plateau aya koboma sou pour la deuxième fois abeti ebembe fimbu siko mukolo congolais à Brazzaville akobeta congolais ya biso basali biso buzoba siko yo Camion Tembola un jour poko loba oko dénoncer pe bilo mwandengona. Alors on est quitte ta réaction mon frère. Camionnette avec singa d'abord son alobaka biso to prêcher à Jésus ya prêcher à Kimbangu ba benga que descendant ya Simon Kimbangu pour la ba descendant Simon Kimbangu ça nous amène na culture moko ya ba noir ya respect ya respect ya bokoko mais o ya buto sala wana même Simon Kimbangu alamuki avandi wana akobisena mona osu na église na ngate. Très bien mon frère ezana eloko moko ba benga ka respect des morts. OK. Ce qui bat sa présidence au cortège et Bembezo le kana atelema. Allons on la chapeau. Soda papé sa saluta. Qui que le si là les choses sacrées tout comme pamboli. Aime ce que na biloko sacré. Très bien. Na ba hôpital za iso côté ba quel était ce ça. Ba paiement. Milimo bato bien zo kufa bien zo bika. Tu peux pas faire des aventures. Mais kena ba mama emo. Kena ba hôpital à Kitambo. Okute comme quoi kermesse mo boye. Bato balala ka libanda na ba pelouse wana baza content musuku tu na mutema nazo linga te mutu wana bika po biloko to ezo ya mutazo lia kama hôpital ya muto modi kembe na tangi yango kombo makambo eleka kuna auto kufa kutu pe asona muto modi kembe kitoko bato bakumisi hôpital kitoko mais makambo eleka kuna so ba ebisio okondima te donc c'est comme si na ebité ndenge pasteur John alobaka Congo beli liboma. Alors baba blo moi mike to so songo auto négligeaka. Mais ce sont des choses que tu vas on raisonner congolais niveau comme qu'on raisonner et ça niveau moko elekina buzoba. Yo pendo ozu momi moko bo sali oye nango wana obandi ko beta e film ozo ba pe yo babia. C'est non respect des morts. Non respect et ça na punition et ça na malédiction. Mon cher, Jésus-Christ sur la croix. Et ça, un match qui est demi. Donc, fais ce mazembe, na fais ce vita. Mouyibi mo kotoyo, a kumisa Satana. Mouyibi mo kotoyo, a kumisa Jésus, na 4-4, na Jésus arbitre. Très bien. Mais na 5 minutes, a fait un match. Mouyibi mo kotoyo lola. Moussou wana, akei. Wa kota kilo les a nego kumisa Jésus. Mais a changé vie na 5 minutes. Pourquoi? Et ça que sika kufa. Mais cet acte au moutoua na salaki Jésus a trouvé qu'il parce que et là quoi senga qui après ko senga ngote habito kende pour nga na saka ngai ma manzambe na kota ngo na profondeur. Très bien. Ya ngo na mutso zo ya ba rande kita yonde mais na kota ngo na profondeur yoka muibe abinini souviens-toi de moi bakanisa sala nini après ça mabonza ayiba nde muibi papa Jésus souviens-toi de moi. Abi Yesu ko ma kanisa na bakanisa na ndanga batokotaka abi mokoloko zonga na bokontinyo papa principe mo eza na boloko soki to continue kasho atoza génération bino bimisa pe biso. OK to souffrir no ensemble au moins demi bien ne bazaki na fallait pas malo baka likambo so ba lobaka lo hotel lobi na ba na lola so ba kufa kana Jésus bien mbala mort. OK o wana mususu buzo ba nezaki nini babi les passants l'injurier azako ka makamba to ba lo bana se yo Yesu po to andale ka suki jongo ye wanat so taba yeso ka ya affecté yango na biso ke keba na muto yo kaka keba na muto tambola na ya ko bebisa pe yo akobebisa connaissance na bebisi makambo na yo parce que anoko ba les passants bazo le ka ba finga yo kutu bona boy kuna ba soda ba ye ba zu vinaigre ba tie na munoko kisi mo abololo ba pesi tu melo atanga bi bo pesa nga mai na ba bia asengi mai ba kezwa mai abol kisi abololo wana ba tie na munoko yango bless bula imba ba pesa nga vinaigre na posa ya mai osengelo mususu me ba elio vinaigre bololo tanga goûter ba bwa kabi mai na nga mona sengi me bo pesa nga tala niveau mutema mabe ya mokili tala camionnette mbola babi asalie nini yebisanga mutu akufa na ye mutu akufa basala zuwa na ete soka akufi match sili ata bozaki na kibombanda sili. Alors selon ye dans le camion tembola lobby
comme maniki azofinga bato, comme maniki azako loba n'importe quoi. Manière où ya moni ya ko répondre maniki bien ko soke maniki ezali ko kende ko kundo la babia selon ye. Aki akundo li babia ayena ye na plateau pa koma abanda ko beta ye. Ko ba munoko nwani. Tala munoko nwani. Voilà, ko finga ye. Ko finga mort. O finga mutakufa ebembe. Bon, au moni mundelo asali YouTube aluke biso ba problème na Congo. Et puis nazo ka moi Christian Bosemba ba banokanga bato ba okanga muse kindingo azo finga ka ba okanga te. Daba yeba okanga eta. Na moni susu mususu sobina na mwana afinga ki susu bakangi te. Mais baba ko Interpol ego ya ko kanga bato ti libanda banokanga mena ka moi makambo net so pa basa makambo ba ya okanga bakanga te. Na mona ki mutu na yo Saratola aleka ki alobi ona na okota na Saratola bia lapi na ye na ba komo kanga Sara finga na yo Saka na mote finga na yo te muta changer na ye papa muta bia finga na ye parce que comme le roi doctrine ko finga comme le roi doctrine au monta regeta ga bibiso cop na biso ya ngoyo donc nenge to finga sous te cop ça nini et baby donc on des alande cop mais oui ça cop donc au monde yo personne muta finga il faut que le bateau ya ngomoni ba comédie ba comité na niveau ba sali comédie à théâtre babi bato balilisa bato matanga pe bakomi so famille na bino ekolela te biso toye na biso bocha biso $100 tolelela biso matanga tu vois niveau Congo so même makambo obi nzambe soka fungoli ba TV pe na totala ba mboka TV epesa ke kandiza Congo désordre na mona tala ngata 2 minutes te so fungoli ba kana abis age boka bato azapé vraiment même Satan est moko so atali biso bato ba expert na laksa bango eloko mais na koma kuna niveau te mais bana vitesse pour inspiration la camionnette ata muta théâtre ata mangobo ata kimbantseki ata sans souci inspiration asa muta théâtre za maître makofi mais idée on est scénario wana azoko nini azu momi moko ya tie wana bandi ko bete idée wana pour babela soutenir le maman nike tout ça c'est quoi ça pendant que baninga ba sala ba avion baninga ba sala ba tracteur baninga ba tonga ba immeuble milai tala kindoki na biso siko ya mwana banda to sala lituka to sala boatu na Congo kutezaka na complicité mundele to sukaka libenda mundele to koti nzete na biso to sala suni to sala ka lisusu nini o to koteka na mukili kena wenza biso ba mwindu to okekutaka bilamba ba rafia to lelo ko malonga te to koteka mais ba chinois lelo chinois zo laksoke nyonso osenga na osela na kopesa yo na osela yo voilà nyonso ya bengi chinois na keba na zando na bi chinois na bezo sela nga eke komolo ka dona lobi aye lobi peno moni aye mais pendant que baninga bazoluka nenga ko évoluer tala congolais niveau basse sa komi nango dona yango na lobi noke ezali malédiction parce que ba mort yo kana peso exemple vas-y mon frère kolo Jésus Christ azo kende na chemin de la croix akutani boso na ba maman à Jérusalem ba maman Jérusalem bazaki béni. Pourquoi? Ba maman Jérusalem ba moni Jésus na passe. Parce que mutu chemin na ya passe datanga malade. Ti akoma kufa molimo nzamba zongo soko assister ba kenza mopambola yo. Très bien. So yango mona so mutazimbo ngabi akena hôpital akeko pesa ba maman bazemi ba bota ba mata kabeli bango. Akepa mutu mo yazaki na likatem susu ba bikisa eme conscience na ezo déranger parce que mbongo ya kofuta pona kobima na hôpital ezate Jésus azoleka ba maman Jérusalem ba mona habité moi mobali oyo asaki mabeta so mériter moi soutien na biso voilà babi Yesu mela mai tango meli mai mo ndambu ayebisi bango mama bolela pona ngate bolela pona bino na bana bino parce que boko mona na bana bino nanu bomona non bomoni yango te bango babi mais ta Jésus on peut mangala makasi boye yende bazo beta yende ba mema ne kulus azo batolela pona biso na bana biso lelo ba mama shabana bi lelo ba mama bakoma kolela dona mama boto alelaka chaque jour tanga bota kiyo idée ya botela kiyo mama camionnette mbola zo lela soka tali vidéo oyo abi mwana bena na zo eskri zo eta 9 mois libumu moi pena na bimisi ma parents éducation de base raté ça ba parents oyo babota yo to longwe wana tango bandi ko kenda kutena mutu moko Simon de Cyrène OK mukolo wana babaki mutu ake musala te yakenda bilanga yo ka communiquer na radio ya Top Congo te ale ka wata côté tu nini na babi yo nyama yakana no
babisi Jésus ba to mono lembi ba botoli ekulusu ba pesi Simon de Sirène mais mangu papa tele maboy tracteur akokite tango atali Jésus abeza mwana zwa nguya azwa onction ya Samson atomole ekulusu akena ngotina kwa na sima nango un Joseph d'Arimathée aye abina somba ki tombo na nga po bakunda ngai mukona kokufa mais c'était prêché très bien. Il faut na honorer. Bo kitsa korna e bo kende ko kunda na tombo na tombo lelo ko mokotsa mbongo. Ti muko yezo ko zonga tombo ne kotsa bakenda kotala ka kuna. Ti lelo. Mano pe juto uta poto tanto zonga to beta tout total esika pena bakunda ka Jésus esika yeso sera après 3e. Un petit geste pamba abina cédé ka tombo et pesa makambo. Kombo etikala. Alors on quitte lelo pour la consiste avec dossier ya ndeko na biso camionnette mbola on a descendu Simon Kimbangu. Est-ce que tant que beta ali solo ya Simon Kimbangu o azali batu oyo ba kufa pona mboka oyo batu oyo ba incarna ba valeur na mboka oyo comment na muto azali kolata comme Simon Kimbangu pour ça la ba acte ndenge wana est-ce que réellement il a Simon Kimbangu dans lui muto ndenge wana pe aza accepté na bato ba Kimbangu pe papa Simon Kimbangu aza na kamba. Bon, quand na bango commune baza corrompu déjà. OK. Na début de peut-être azaki na vraie onction ya Simon Kimbangu ndenge ba ndeko landa idéologie ya Simon Kimbangu mais le quoi to koti na monde ma bé déjà. Monde de ces baby. Tout le monde a lingi visibilité, a lingi teka kitanase. Parce que nzela nzambe za la canal haut et le bas. OK. Moi na nzamba kitara Moïse, David balela kit. Donc quand je marchais sur vallée de l'ombre de la manger qui ont quel mal. Voilà. Tant azabo le na pso mazo ba nzambe ko tika ba muna na ngai te basala nga boye. Azaki mwana nzambe. Mais akomaki na problème au boye, amoni pena na zo le kapena na lubwa kwa kufa. Abani ko bela nzambe et puis c'est important. Na to te ya mutu moko na poko alelo to na tongo na petit hernie zo la nanga. Il y a des fois makam so ba force ngote. Omoni nga so na force ma mbebele dona. Be naza o nazati. Très bien. Au moins na kaizaki ndeni ne soko beli tango konda soko te kam okondi ah papa okeluka pudding okeluka masango mikolo wana doki wana kumba kolia masango pa makaka mais mikolo commence à singo okondi na bi c'est bien na konda lisusu parce que pour comme moi likodro ah moi ko sala moi taille lokola ba Jordan ça va ça bien et comme qui mambango moi ke pema au pasteur John au continent terrain au se ba poste non te bikima voilà merci beaucoup Rondekita je pense que batubala na biso mokili mobimba par rapport ya ba valeur toujours réclamer des ba valeur que tous na posa Congo ezongi sa ba valeur nango Rondekita lobi peut-être loko mo wana na mbangu peut-être batu ba comprendre ki ngote lobi que toujours luka ba bénédiction na Congo bénédiction ya soutien na Congo peut-être nzama pimeli biso yango pona ba geste wa mike le sacré n'est plus lelo ata ebembezo le kaboye et ça asuste mutalongola sous chapeau te pona ko saluer bébé mutatele magali sous souté ebembezo le kaboye mais tout que tieli embouteillage liba et tieli et calé liboso na mona même roulage à Kanga Corbillard le bembe na kati na Congo na biso mama ne salama roulage à Kangi Corbillard na ebembe na kati lelo ba valeur to na ngo souté et ça vraiment makambo to ko senga ba autorité na biso bo ki la biso pe mawa bo ki la vraiment pe biso mawa. Alors on va directement parler de sujet à Koffi Olomide na Félix Wazekwa. Félix Wazekwa a marché ba monter a voiler pe face na yete a lobi boye eloko akangisi lisusu Koffi ennemi lisusu po Koffi atonga kiye Koffi asepela ki na malheur na ye nani ayebisi Félix Wazekwa ke Koffi atonga kiyo asepela na malheur na ye ezali Maître Tchoura Mboma nani ayebisa kiye ke Félix Wazekwa atongi Koffi atongi Wazekwa asepeli na malheur ya Wazekwa bazalaki ko solola na Koffi bande ko solola na camarade Migenyima Migenyima ndete akotapika na makambo nyonso mabe mama camionnette mbola na plateau na ye makambo kisongi na plateau na ye qu'est-ce que tu peux dire relation ya Koffi na Wazekwa nzambe nanga tombwama yawe tombwama nanuwe sinja kolela na tiki nanu tombwama nanuwe. Alors la voix de mère, oui, c'est la femme Tamar.
Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris. Yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maluma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur la fiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tout ça appel la Congo Mobimba. Tout ça la action mon tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour na Goma. Pour nga pena ozala wana to ya na Goma. Na l'un pour na koya na fondation na e pour tout soutenir nga pena ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino. Nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Kofina wazie ko za phase bakoki jamais ko esika moko soki osali cabine na yo ya courant éviter phase na iba koto courant za moi tension moke balinga otsa façon pepe sa binda pena mais soki tension zongi pena 200 version ni wana ikotumba ba minda kofina wazie ko bazalo ko lelo moko ngai na mona ngo papa na biso OK soki na sali kambu alinga gangi na ngamba pena ah je me suis biseke yo bika na zalo kwa yo. Ok. Donc ok. Oui. Donc Kofi, batika ki camarade wana. C'est vrai bolingani mais Jos Diena. Après ça ki bango conseil. Au moins ma beba tu batanga. Tala lelo. Ba yo ka bazobate. Voilà. Bango. Yo bangazana. Yo bangani. Yo zana. One expérience. Yo zana yo bangana pena na yoka. Oh bana wana basi ba yebisa ki bango déjà banda kalake eloko nini okolanda mutu wana. Série tozalaka pano ba yembelaka biso mutalibo maliaka na fulu. Voilà. Papa afinga biso batama boma toliaka na fulu. Oyebi na moni pululu na kanisi pululu eloko mo pululu ebisanga eloko mo. Bato ebele balobaka liwa pululu. OK. Ba jaliwa pululu mabe. OK. Na liwa ya pululu a condamné Félix Wazekwa. Je le répète et je le dis. Na liwa ya pululu a condamné Félix Wazekwa. Ndengeni. Aloba boy. Parmi ba coterie parce que Azaki na souffrir selon il y a ba no mona ke
bazo kolinga ko nuire injustement. Injustement, voilà. Ba producteur ba finaka ba tsaka bouton qui akoko ko jouer sur na banzonzi parce qu'il y a un tournage retard à ça la cap. Asa fier biloko ndengona. Félix Oazé quoi a honora mwana Njil et Sobé. A honora ye tanga beta cri ya mal mambwa. Voilà. A sala tout ya ko bimisa et Sobé même na clip na bomona phénomène azaki wana. Mais tant que comment qui na mutalibo malia na fulu eza danse ya pululu. Voilà. So botala ngo bieza danse ya kizengi. Danse ya pululu ben le pululu ando jouer. So botala ngo ezali danse ya pululu ya kizenga ota pena boye. Un moment tu na mutuna se boye. Mais aboya ko tanga komba pululu. Aboya ko illustrer pe na clip. Très bien. Likam na lobi soki na kosi na banda ku bozola ndangai bien. Botala sous clip wana. Mutalibo malia kana fulu. Voilà. Papa na ba c'est pululu. Loboko boye. De bango no so liboma c'est pululu. Mais baboya ko honorer ce type de son vivant. Que son âme repose en monde ba honora mort. Que son âme repose en paix pour na bolamu na ye. Très bien, très bien. Mais comment na makambo o donnant to komi comment na lelo Kofi ngai elo na ko lobezaka ke Mike maleki natali ba vidéo voilà. À démentir. Et salamaki bongote. C'est ça congolais. OK. Congo na biso soke sobe ba boyo kanga be na ba konti ba na ngabo kanga be. Congo na biso soke so bongate. Ezali ko bongate par manque ya acceptation et responsabilité à mutu na mutu. Et sika o mutu fandi maki te place wana zanga na saki mabebo limbisanga. Bala simana obandela susute. Bongote yé. Toujours l'autre ndaza mabe. Toujours l'autre ndaza mabe. Pendant que biso to olobela kindoki na Congo awa. Ba chinois bala bandokite. Ebele. Ba français bala bandokite. Ebele kutu plein. Le mondoki ezaka salama pour na Congo. Na Congo voilà. Soki bango baba ndoki na bango kuna. Mais baso évoluer. Obi type moi sexy nga dona. Abie mboka wa ndeni na mboka mobimba. Mboka mobimba nzele reposa ka moko. Me bandoka famille na so ba oziloka vraiment chilwa. So ba zeloka wana oziloka po ba nzele ni lokoleka ndeko nanga. Olobi bien mais on a fait conseil. Ndoka ko ba nzele koleka mais ba ero lekate. Donc ça va on yibika. Rande ko ba pe RPR. Te awe ba RT. Ba ça la connaissance en partie. La totalité terre. Nzambe na biso nazali omniscient, omnipotent, omniprésent. Très bien. Mais Satan za omniscient ba makambo. Aza la connaissance à partie. Ndambo nzamba bomba emiso bomba ndambo. OK. Donc ba ko yeba ko leka wana. Parce qu'on a mystique à fourmi. So ko voyager jeudi, yo mekeli ja lekano de ke va no hôtel moko na bibwa. Parce que tant là c'est le côté on za dans l'aéroport. Donc on a nenga ko déjouer Satan, mais c'est que to solo bato seka. Mais c'est que je déplore na Kofi. Bon, au monité que Oazé quoi boy na que comme asko guerre que bando finga ne bando finga liboso parce que et comme ça bango balé ridicule. Yandi maquillé, yandi mais pourquoi bozo so naka? Kofi c'est son jeu. Pour que Kofi soit en actualité, il faut le makam. Kofi o ebiété. Mais ça jeu Kofi. C'est son jeu. Kofi pense à la bien, faut vivre dans ma tumboli. So ka tumboli ta vivre t'as mis dans nyoko ba journaliste. Alors ko liboroté, moi je suis français on tuna ce qui Kofi Olomide choisissez ce qui vérité ou nini. Ouais, nani. Il y a B1 je pense. Non. Ce qui il y a univers. On ambassadeur. Bilari, Jonathan. Jonathan Facha Mabe. Ti lelo ba beba na basula ti. C'est Kofi, il est comme ça. Il est comme ça. C'est son jeu. C'est son jeu. Ce qu'on a sur na mutu ndengwana na koki jamais kolinga ko koma na niveau basala nzembo au pire. Est-ce que yena ready? Bayoka na bien te quoi que ready a témoigner ka bolamu na e alinga ngote. Oui bien ngo. Mais oui je te dis botala ba documentaire botala ba film. Ba yemba nzembo na ready asala clip na ngote. Non, ready nda bengisa Kofi na nzembo na ye. Étoile l'album ya étoile la benga ya yemba. Ba yemba nzembo asala clip. Asala clip te. Ready aleka bi na kamwe na yemba na ba dindo yo simba. Mais na kamwe na yemba na Kofi grand mo pa me simbité. Parce que ayo yemba na mutema te. Ready est là-bas. Et quand Ready témoin de lui, il y a à côté de la papa Mba, petit moment tout ça bon aboy. OK. Pour naïa mais maquillé pas papa Mba pour lui, il a fallu Ready à saboter papa Mba pour naïe parce qu'il n'aime pas maquiller. OK, c'est faux. Muta pesi vie et ça papa Mba zayete. Il y a qui quand quoi tremplin, ça quoi pinet à dendi, quoi comme quelque part. Exactement. C'est Kofi mais Kofi na la scène à bon la mutema avant que okufa. Alors ba ki mukolo okufa
tala ba congolais un aventurier mo zo ba makambo ba pe ko salama mukola ko kufa esika ba okunda ye diamant ebima nebisi me ndeko nanga o ba mise makamba lobaka nebisi oyebi mukolo kofi akokufaka ekozana batu oyo bakosepela mingi batu ba olela ba za muke. Ah, pourquoi? Pourquoi les Kofi a bercé bichon la musique naé papa. Musique à Kofi les lots est incontournable. La musique c'est pas la personne. Ouais. Na théâtre to lobaka na jouer rôle ya ndoki na ndokité. Très bien. Na zala mutu mususu mais na jouer rôle. Rôle, ouais. La musique a incarné kaka rôle. Oui. Mais na comportement ko va na mutu boye. C'est pas mutu malam même no kotika na bana tout ça. Yo ko ba témoigner ba Bill Clinton té. Donc les rendre quitte au lobby amitié ya Félix Oazé qu'on a Kofi Olomide ko simba raté. Ils contre nature. Ils ont ko bota soso na libata. Non phase c'est pas normal simba té. Donc ça on sous te botika ka binemi ndengwana mais bo inanité bo bomanaté mais soki da téléphone bo soli mena ki boye ça ne sert à rien encore ta tour mboma o nani Migeniema tout ça Migeniema il se prend pour victime on nenga yoana pourquoi ni magi ba beta ba bien film na plateau na so za mutu malamu ngata 1 million nga soki camionnette na ke connaît wana ni ngata on sait émission tita 4 émissions Jordan émission les 4 ans c'est impossible Jordan ye mon soki atuninga papa rande elo ni ngosa wena na elo momo on ça comme maudire plateau on ba beta ba bien film ba non ko le kati aboyimba moko ça banga ti aboyi on ça comme maudire plateau on ça comme maudire plateau tango bana babe ba mona prince tanga monde wana je sais pas na bana mususu wa moi si jo tanga monde wana ba oloba ndeni na muto akufa hein et puis ba ponaka zone zoto museka so tsa bo beta mo bon tota zo ko yela bo ponaka bon ou soit muto azo nzoto ya Simon Kimbangu abeta ngo bongo réaction à canonnette mbonga l'état muto mon ma besko l'état na lobaka l'état mbamu akoya l'état des poids deux mesures ezalaka bongo bandaka ezalaka des poids deux mesures na biso kindingwa finga chaque jour kindingwa azo finga ba héritier azo finga nani fali azo finga mutakipaka zate na utomona moko ya porte-parole héritier afingi fi réseau bana TV Adeba soki Adeba bon Adeba bon nena lo baboye c'est mon petit Adeba mais ezali logique au bango baponi bango moni mode de musique pas na bango pour musique simba il faut polémique bon ba finga naka tout ça au moins te qui de génération à génération ezaki sakara d'écoute na blaise éléments et qui tient comme Roger Ngandu na Kingandi et que donc et aussi la raté tiens compé la église pe ba compé ba parole na bango et ça le là donc pas na bango ba mais na Michael Jackson ils sont na Michael Jackson les émissions tatini porte-parole et bandi neni ah lo bani na bon nini merci beaucoup Rondekita on va finir avec cette vidéo bo pesanga bo listrelenga bo pesanga image ya Laurent Sokoko non na bocha yangote botika parce que Laurent Sokoko bon m'appelle à mon écoute moi ko lobeleza te poto PC le quoi to chaika na batunyo so basambela ka ba ki rébellion ezali péché nana lobi Bible mtelobi ngo mtelobi te sachez que dans les derniers jours de Timothée chapitre 3 to zongi na de Timothée Rondekita na ba na otokomata eza quoi 10 eza quoi room mona mboka na biso to souffra na ba 10 eza quoi kebano so na milieu wana okoleza te sili azali to gagner so to na match so to tika 10 a malonga kaka to kena Côte d'Ivoire tere tenga mi boye bazo le na suka match balela kiti Jérémy match tere comme suka ba le kebo ezongi 10 a malonga toi pour ma 10 au moni de Timothée chapitre 3, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront rebelles à leurs parents. Très bien. Rebelles à leurs parents. A tomboki la baboti na ye. Muto aza rebelle, aza moto a tomboki. Abindeni nanda ku fufu munene boti aga papa. Après que papa mutatika mbonga blo olia. Neni Félix Gam dans ba compter parce que ba kengene ngapela lingi bongo. Et salama na lola. Rebelle, satakoya. Satan vanda bengi na lobaka nzambe Bible ngo il y a des fois so total on dit ça ba défaut on dit ba betango makofi autant makambo ba ese makambo quelle raison na mona Satan congolais Satan talaka bola
wa nzambe a convoqué ba démon na nini biso ke nzambe mabe a bengi bango d'abord réunion na asaki ba invitation to ndenge po nzambe ba teke asa réunion kuna a bengi bango ba yebele bible be ba kita ba yebele pa papa ba tikala avant na réunion de son bon mo anteke vieux yo a mystique vieux yo makamutuka aye fayeta moi tour de rôle moi ba élection pe ya rapé papa mutasali mokile ye moko ndoko nanga likamni na mambo loba réunion bandi bon seconde za bo photo tomboka même photo keto ebiseke so pe na boya ke to ba sa ba tour ba élection ma ko febe ta makaka ba je ba ndime o moya pe na oh nzabo ka makele kuna nini yango uno Satan ebisi ba ange ke yo sa mabe tala atindela bango mutu moko kaka tala nzamba tindaka Michael Ange Michael Fimbo beta Angelo Michael Fimbo beta Satan ba buaka ko buaka mbumoka mbuba après quelqu'un to buaki okay bon ba demo ba no so ba na sedi avancer au sabata au Congo tous les rebelles ba comme la capitale tête au buaka bino libanda na prophète na comme prophète na prophétiser sur guerre ici là avance prophète na prophétiser ba avance dadi et comme il j'avais prévenu rebelle mon côté à comme sous la capitale muza yaka po pesa mobutu elekaki papa tolia na mikumbusu tolia babike pasi moko mobutu comme ça biso na to comme na ngoti batu ba tukasonga oya aya ni kaka kutani kaka mais nana lelo limake sokoko ya awa sokoko yango bible bi nzeta manga ekobota nzeta manga litongeti okay nzete nyonso ekobota mbuma nango bino leta so muta utika kuna ye bondimi ye boyambi muta bana ko produire boketu to voka to kaka boketu kuna nommé chef d'état major oui tozela boketu azwa to mona ka chef mais boye bake oyo nyonso so kota na rébellion ayebake aza motomboki aza monguna ya nzambe parce que na ndaku eza na papa na mama na bayaya eza na gouvernement mobeza na kati ya ndaku alors soki likambu otalisi bakoyoka yo bakotala eloni bakosala mais ntango yo ye na palais odame fufa papa odame biloko ya papa opona alalaki nzala est-ce qu'il y a un sens c'est comment toucher na biloko eza sacré wana malédiction très bien. C'est pas toi de ces hommes-là. Sokoko, bossana ngai. Ce numéro na mesa na téléphone, effacez yango. Na yebi yo tende mozawana. Rende kita luzolo. Ko mama makila bandeko na yo mon frère. Accepter akende ko mama kina kopista mindele na ba Rwandais, nde bolinga ka bokata mboko bitena biteni, po bando mama bandeko na yo mon frère. Bossala na yebi yo te. Ko tanga na pe soko date. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tolinga ki to éveiller un peu conscience na bino na 3 sujets oyo. Bandeko, bajar ba émission boya, zala quand même attendre la volonté. Tali yango, éditer tellement yo peut zo yango partager yango. Parce que bajar ba émission bo mona batbotel yango belete. Batbotel yango belete. Donc moi bat belé bazala édifier concept on bazala éveiller et kozalaté. Dona Bible biboé. Faute ezali ya bato bazana mbongo mais bazo baza ba chrétien. OK. Pourquoi? Bible lobi tout ça Jésus et moi habitons na porte étroite, na porte large. Porte ya munene na oya muke. Ya muke zo pe sa vie. Bato ba kotate. Papa au montant mo biso toté ya boy. Bazana ba martyr, bazana ba bar, bazana ba terrasse, bazo mela. Bazana ba to Satan, bazana destiné au kenelo la té. Mais zala na assurance ils ont la bande ensemble ba réserve bazali au Bolanda biso dona konde. Merci beaucoup. Oh no soto sala awa li futi na mwezali. Lona na mokola suka okozwa li futi. To sa musala biso. Po bana nzambe ba batu mabe. Bango bali ko sungate. Balo bana biso lo moke musala nzambe soki nzamba bengi mutu apesa pe provision. Mais provision les abatu. Na ministère ya Jésus pour na baxilo babiloko na ministère ya Jésus rapidement oui j'ai na ba femme au baza soutenir Jésus babi intendant Hérode Souza moi si naï moi si wana bande ko soutenir Jésus babi il y avait des femmes bazaki na ministère ya Jésus pour na soutenir mais biso lelo awa na ba benga biso après mission rende kita $10 bali la qu'ils ont lui kasa na kinkoli na ke pas maman mo ba pesa li kasa na tena salemu po alinga ngai to ale na sima ko linganga ake potongo avant ene mwasi yango. Merci beaucoup Randekita, merci beaucoup.
Oazana matoya koyoka ayoka zana misho komona amona biso to komina suka to sali par na biso to sali message na biso to pesi message na biso to sali devoir na biso. Merci na Papa Titan, merci na Jordan Panzou, merci na Corneille, merci na Gédéon. To kutai na émission zali koyamba la sima. Au revoir. Ekompase na ngai na ye pai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie nzambe na ngai papa na ngai papa yondokelaki ngai mwana na yo mimie nga nayebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te nga nayebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu kozanga koyeba ememaki nga na banzela mabe kozanga kotosa ememela ngai etumbu nzambe na ngai sunganga mwana na yo nzambe na bomo yokela ngai mawa nasengi yo pardon ye kozanga koyeba ememaki nga na banzela mabe kozanga kotosa ememela ngai etumbu nzambe na ngai sunganga mwana na yo nzambe na bono yokela ngai mawa nalali butue namoni yoki te oyebisi ngai mwana na ngai mime salela kola etika makambo ya mokili oyebisi ngai papa nayoki yango ye menga mpe nalobi papa kotika ngai te nakokoka lisusu te sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna kwete yo ndekolo ozali makasi na ngai yesu na ngai sunga ngai mwana na yo papa na ngai sunga ngai nakweya teri kolo yesu e kotika ngai te nakweya yesu e kotika te mongu nalonganga mwana na yo kotika te nga nakweya na masumu yesu simanga na loboko nga nalonga ye papa kotika nga te na sako yawe kelanga na miso ya mawa yawe nazali mwana na yesu ngai ozali mungu na ngai yesu e yondo pesaka ngai sukali e yondo pesaka ngai elengi ya motema nzambe yondo tombolaka ngai yesu